Voilà, bonjour, bonsoir. Nangonga Obino Bokolanda. Émission na biso ya mokolo mwanelo. Boso na baeba kenda sango. Voilà, boso na baeba kenda sango toza bongo wapi. Toza na commune ya Kasavu, babi to na côté ya Opala. Voilà, lelo to déplacer, to longwe ba kota bandal, to ye bongo na Kasavu bu poete, to tourner to lukaka place à Kimia pour makamto koloba. Bo landango na bokebi nyonso. Boso na baeba kenda sango avant na banda bongo, émission na nga na lobina nu mbote na dedone maweja. Oyaza bongo sima ya bilili ya kitoko makasi boye peso ki bozo mona nga bote kitoko ngebu kaka eza makasi ya kolo Yesu Masia oyo aza kolamusaka biso tongo nyonso pokwa nyonso tozala toujours nzoto kolongono bosolo na baye bakenda sango na pesi mbote na papa Thierry Vita mbote na mama Françoise Vita mbote na Paolo Di Capel babi sponsor privé mon vieux tu es là de cœur donc mbote belé na yo à Marcelo à les amis d'abord boza tellement ebele baike anyota la pastèque du boss balobi ba bosolo na baye bakenda sango na banda kuna bino to bénéficiaka to manifestaka ba j'aime na biso to likeaka à chaque fois to commentaka to bosana répéter ko s'abonner massivement na chaîne poete ngonga nyonso to bando kotsa ba émission na biso bo banda kozwango na ngonga malamu pe na temps réel voilà lelo liso na biso eza nini na analyse lelo to ko beta lisolo ya photo o e panzani bipai na bipai eza photo bongo ya kala poso tiki totali ba photo ana en tout cas grand mopo alataka lambada yena sindi bazaka na système alambada bien ba cowboy na mitu donc eza ba photo akala mais ba eko bimisango po etezaka biloko moko ebatamaka ebimi bongo lelo na mpoasa Tokolanda réaction ya papa na biso Koffi Olomide ndenge a démentir photo na bieza yete parce que photo nezaka na mande fouté voilà tokolanda lisusu bilili ya pasteur moko eza likambeleka déjà année passée mais mikolo pasteur angwaza na kini awa zo sala ba do bipai na bipai azo bwaka bongo mbongo nzoka papa wana aza bongo na musala molili vidéo wana elekaki papa tokangaki papa wana na kaleso donc autaki ko violer mwana mwasi abatu na kotalisa bino pe vidéo wana bipai mususu pe biso na bino elongo tokotala lisusu video oyo bandeko na biso ya wenge muzika o bazalaka ya kala wana pena lisanga o esangisaka ba papa Adolphe de Mungezi Werason Jube Piana o ya yembela biso Saint Valentin kombo na ebunginga momke Blaise Bula ba onyoso ya kala wana ba fandi bongo na table bazali susu na projet lelo donc babi absence à faire rigolo ndezali mais faire rigolo la pesa kana kata wenge wana 4x4 si je me trompe pas mais faire rigolo azate batie bongo à le quart donc bango nyonso basangani baza bongo na projet ya kosala eloko moko même na bazwaki pe Werason interview na ndenge ya poto alobelaki yango pe akotisaki kombo affaire mais biso na bino tokolande longo yambo nanu tokota kuna na pesi merci na baye nyonso basabone déjà baye nyonso bakotaka na émission na biso balaikaka bao nyonso bakotaka en tout cas ba merci na bino nzamba lola apambola bino voilà émission na biso ya mokolo na lelo eza mbutu babi Zaire eza ya kozika bandeko na ngai Zaire eza ya kozika na kobandana na video ya pasteur wana mikolo nazo beta sete makasi nazo beta marteau na basali ya nzambe na ebisaka bino basali ya nzambe biso ba brebi na bino biso bandimi oto yaka koyoka liloba nzambe pa na bino botenga misaka biso te voilà kaka ndenge na lobaka botenga misaka biso te parce que tangu bino moko bozo tambola na lolenge longo banite bozo tinda biso tozala ya kotengama na ndenge nini dernièrement totolanda video ya mama Lydia ndenge mama ye moko aza komi chimoela bandeko na ngai epengwisi bandimi ebele bao babande ko croire na ye lelo ebele pe batengami parce que mutu ndeto za bonne église nga peut-être na sepelaka na pasteur Matou Samuel ndenge ateyaka to pe ndenge ayembaka na nzela na ye na koyamba Yesu Masia pe no bandolanda ye peut-être nga na sepela na defe na biso papa ale moloto ndenge bandaka koyemba zoteya na nzela papa le moloto na komanda kosambela nzambe na bando mais soki bino moko basali ya nzambe boza ya kotengama ezo sala biso pasi pe mawa bandeko nanga avant na senga de donate la biso vidéo wana nazo limbo la bino nazo expliquer bino nanu par rapport à vidéo wana donc mosala nzambe soit disant ki kopesa prophétie na ndako bandeko na ngai yo ye kopesa prophétie okomi na niveau ya ndenge nini otikala na boxer pe ya couleur nini ya vert ya imana en tout cas bato imana bolimbisanga vert ango pe zaineti vert citron mupanzi en tout cas papa zaina sima bien hein? Moi simane kemba penza ya bana bibali o senti pena que en tout cas pasteur wana zaki na travail
na yebisa bino travail elalaki wana bandeko na ngai bakangi pasteur na kaleson pasteur bino basala nzambe boteka biso botelemaka na mesa esantu o bato abima babengaka mesa esantu na etumbelu oza kotelema liboso ya bato ifo ozala dune ifo zala mutu oyo tango za kote ya biso liloba nzambe tambolaka pe na lolenge elongo bani bandeko na nga bolanda émission na bokebi nyonso kande na yebisaka bino bozwa temps ya olandaka émission na nga à chaque moment okozwa oya yo nde toloba toujours conseil bapesaka c'est attirer ou à laisser donc ozwi moko ya malamu ya mabe osenini obwaki na mai basali ya nzambe na betaka sete là je demanderai à Dieu donner ma weja a balancer les biso image wana total la pasteur nenga tikaki na kaleso vers Aimana. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu passe? La police. Quelle la police? Qu'est-ce que tu fais là? Quelle la police? Quelle la police? Non, non, je suis pas. Non, 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 non. C'est elle qui m'a invité. Je vous explique. Elle qui m'a invité. Touche pas. C'est elle qui m'a invité. 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 Non, non, non. C'est elle qui m'a invité. Calme-toi. Non. 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 C'est elle qui m'a invité. C'est elle qui m'a invité. C'est elle qui m'a invité, c'est quoi? Elle m'a invité. Je vous explique. C'est elle qui m'a invité. Non, je vous explique. Non. 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 Bonjour à vous, je suis Mme Kikina Mungouliaka, coordinatrice de l'événement Trophée MTK Salou, femme d'honneur, qui récompense les femmes d'exception, les femmes que l'histoire a oubliées bien souvent. Qu'est-ce que le Trophée MTK Salou? C'est la récompense des grandes dames, c'est la récompense des épouses, de celles qui ont soutenu leurs époux contre vents et marées, afin que ceux-ci puissent accomplir leurs ambitions pour l'humanité, pour leur communauté. Mais qui peut prétendre à ce trophée? Ces femmes, ces épouses, qui ont soutenu leur mari avec engagement, avec constance, avec loyauté, avec fidélité, avec dignité. Voilà pourquoi ce que le Trophée MTK Salou récompense ces femmes. C'est ainsi donc que le Trophée MTK Salou ne se veut pas juste être un événement, mais nous voulons que ce soit un idéal auquel toute femme peut aspirer, même s'y accrocher. C'est pour cela que cette année, pour la 2e édition du Trophée MTK Salou, les nominés sont de tous bords, de toute race, de toute religion et de tout pays. C'est un trophée international. Je vous invite donc ce 31 mars 2022 à venir avec moi, avec tous ceux qui veulent célébrer la femme, afin que nous puissions dire à ces femmes que même si l'histoire les oublie, même si l'histoire les néglige, nous sommes là pour les honorer, pour les remercier. Je vous invite donc à nous rejoindre le 31 mars 2022 au Pullman, afin de célébrer ensemble ces femmes d'exception qui ont marqué l'histoire, mais que souvent l'histoire néglige. Je vous remercie. Voilà, bandeko nanga, merci biso na bine longo toti kolanda na etando ya ike. Na sima caméra maweja habité ya kotika bongo ta ko balancer les biso image toti olanda pa pasteur mosala nzambe atika ki na kaleso vert. Basala nzambe nazobeta kasete, basala nzambe belé lelo bandeko na ngai, ba mituka na bango ekoma ba hotel. Ba mituka na bango ndenge za bon akota ne flamingo te akene hotel te parce que bo kangaye elongi na ekota ki hotel ba koma na ba système ba mituka net ba jaro ya net mo mulai dijara ba kombi abuki kiti na sima travail eleki wana basala nzambe belé ba bureau na bango ekoma ba chambre hotel basala nzambe bon mais ma biso wapi bozo mais ma biso na perdiction makambo nyonso bible loba tozo mona ngo lelo to mona basi na basi bakomi basi na mibali na mibali bazako bima bana bakomi kotelemela ba parents to ebite yeso ya mukoni neti nga penza na zela kan enlèvement no ebisa yesu aya na ye
aya na eponga de na bae na ngamboko yo tola mkomo musanza memo kazomi chimoela amisomboli bor na epene ya mjara mune ngelo bake papa pasteur azaki na système amuke ya lingaki biloko etolomo a créer borne plastique basala nzambe ye moko mama mikangi video azomi kotisa na yese ke papa kotisa bien te bandeko na ngai basali ya nzambe bo mema biso na nzela nzambe bote ya biso enlèvement bote ya biso Jésus revient bientôt po Yesu to mona zoya bande na ngai peut-être makamso sala na le passé er moko mo fando zomi tuno bi nzambe pardon limbisa eza pasi voilà na tie virgule na tawana kota mosala nzambe bimaki na kaleso vers ya bana imana en tout cas eza pasi mais mosala nzambe na lelo na kisasa wa pesa badon c'est que na sima orphelinat pe ko kanga pe mi bale misato aleki na bango bana ana kanenge bazaka ana paste église babila nanga na bureau na ndenga système ya hotel makia moko ebimi waniko encore ya hotel mana ebisa bino kenda na ndenge mo bandenge wana en tout cas ceux qui elezaki oluka place na mtema no limbisa biso totali mipanzi mususu tomoni vidéo na biso ya bana wenge ndenge bazo sangana na mikina poto baza na préparatif mais absence à faire égaux les ans na kati bande ko na ngai ata tosaka bana mike mais tomonaka wenge faire égaux la zaka na kati bazaka bana mike bango nyonso biso so toyebi mais siko eloko ni esali ke absence ya faire égaux les ans na kati biso na bino to landana no message ya yangiama ndenge alobelaki Maxi Single. Et puis, dans un moment où, bon, nous étions obligés de faire la pour ton atteindre la réconciliation, on a bébélé, photo, bon, ça m'a bébélé, quoi, tu vois. Et on peut, bon, tout le monde qui a une idée, mon bien. Pourtant, avec Bama Satou, tout solo, d'autres, le jour J, pour tout concrétiser ma campagne pour tout solo. Au Betty Solaire Maxi Single, au Betty Solaire Réconciliation, Naya concert, nous c'est l'obili que Wengendenge to mesana ko talabino ko yebabino kala depuis Bokabwani de Bosongelindam. En fait, ils ont pour la nostalgie, batebele, bazali pena besoin ya Wenge on est tous allés kala du fait que dans comment la société na ya zo travailler. Bon, fallait quand même que ça soit vraiment nostalgie de tous allés kande bon bani ko banze moi logiquement na ba groupe na soto beta ngo souté. Voilà, auteur compositeur bazona ba groupe na bango tant que kutani siko tozong si ambiance on a ngi zalaka hein ko revivre encore ba succès on a na ba fan parce que la génération a chose tilelo baza ba cadre ma société belé baza pe na besoin nango à l'étranger partout to baka na Congo te na Afrique mo na monde voilà comme c'est besoin na bango depuis longtemps ba senga rango occasion mon a raté bon avec Amadou occasion yango et mon ani pe to kutani vraiment likambo yo ba meka yango trop tu vois ba sponsor ba grande société ba tebele en tout cas esimbati mais Amadou quand même il a osé quand il y a kusangisa to kutani bonga na uti kinayaki je vais pas ôter que ça sayaki bon voilà tout respecter rendez-vous Amadou to kutana ba collègues nationaux to solo na bango dans mon sous ba petit nkokota na mon depuis longtemps tout le monde vend bien cela qui n'ont donc makambo ça très bien qui n'ont normal quoi à tout le pouvoir que ces hommes incarnent qui pourrait être un pouvoir partagé parce que c'est vrai que c'est l'homme qui au premier plan semble être plus visible mais derrière je ne dis pas derrière à côté il y a une femme qui agit et qui donne aussi sa contribution à ce que ce pouvoir soit effectif. 2022, Kinshasa, capitale du monde. 6 femmes venant d'ici et d'ailleurs. 6 femmes qui ont accompagné avec honneur, loyauté et fidélité le combat des grands hommes. Un trophée. MTK Salou, femme d'honneur, au mois de mars 2022. Voilà, merci biso na bino to landa message ya Yawe Rason yangia mama kanda ya Noël ndenge auti koloba ya baleke belé baya na biso wi ndenge auti koloba mais we Rason yangia maya Noël a beta ki c'était makasi en tout cas zwa ki pena 7 zaki c'était normal c'est que zaki clou béton donc anyata ki clou béton alobi faire égol la pezala ki na kata wenge wana ya kala mais to moni absence à Jésus de nuance faire égol la bilanga loem bon c'est pas pourquoi. Parce que déjà, si basangana qui va signer un contrat na bango,
peut-être le jour ou le lendemain, bah, on a déjà studio, bah, on a préparatif, parce que yanga malobaki, même banzembo ya kala, bah, ko betango pe, basé sur une initiative, ya ko sala biloko asika. Pour la ko sepelisa biso, bah, meloman, donc, concert et kozala, biloko nyoso biso to sepela nangwana, bah, mulolo, wili, man, nyoso, bah, ko betango. Babiloko nyonso na ba ndombola kala babiloko wana nyonso oyo baya na biso ba papa na biso ba sepelaka nango nyonso ko nyatama na ba concert ba kozala bango nyonso calculer siko ba bota kala na ba bota mikolo en tout cas ekozala binda bika voilà comme des balobaka. J'avais dit aussi que tokobeta lisolo ya Cindy Leker na papa na biso Koffi Olomide oyo ba photo na bango ezaki bongo ko circuler na bongo na internet par-ci par-là baza ko pesa na ba baise mais za ba photo ya kala. En regardant comme ça, ce sont des anciennes photos. Mais Koffi Olomide, hier, il a demandé à l'objet Eza y était. Pourquoi? Parce que photo ana Eza qui n'a mandé fouté. Vieux quadra peut-être peut demander fouté Eza qui va payer dans nos kata qui n'ont kovo. Mais il y a l'objet que Eza là qui était. On peut pas tokoki kokanga était parce que la personne en question à l'objet que Eza là qui était. Photo ça mandé namona bato bakelela me bato wana non po bi balala te tosala moboya akobanolela akamoseka sute tosa basentaka befort basalaki bato ngo nayebi nanga bango oyebi bango eza yo bravo olandi tiao pourquoi biso to insister kaka keza il aimait vidéo photo et là qu'est-ce que zaki baromi parce qu'il y avait deux photos moko ba telemi na voix normale moko mususu eza baza couper sana ba buzz ndenge bible lo ba saint baiser donc ezaki saint baiser. Voilà, nous chitons déjà, nous sommes à la fin de cette émission là. Je dis merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ce bel et beau caméra. Je dis merci à papa Thierry Vita et maman Françoise Vita. Voilà, maman Motema Mounene, je te dis merci partout où vous êtes. Je dis encore merci à Paolo Di Capel. Je dis merci à tous les amis d'abord mondial, tous les amis d'abord mondial. Merci à vous là je vois papa Terry Manzete, papa Alain Mukuna, je vois Cisco Kamba, il y a Ada Kabelo, voilà Moutasumbakana, Moïse Katumbe Tchakwe, Wesse Moko, là je vois, il y a Eddie et Momondo qui y a Boutou Maestro, Makasi, bon séjour à Kinshasa, il y a Maestro Babi, merci Nayo, merci à Marcelo, vous êtes tellement nombreuses, et Malmo, Valmore, Christelle, Dunia, voilà, Lindaski, Maï Coiffure, Somoni Souki Kitoko Boé, c'est grâce à Lindaski, Maï Coiffure, en tout cas, si vous me voyez à bonne santé, et ma spiritas, là je vois Pasteur François Kalonji, merci à vous papa, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.